la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Bonjour, bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, j'ai des services et offres partout dans le monde. Tout Kende Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas sélection Calaming, j'ai des services et offres un service là-bas. Voilà. Là, bien, moi, hein. Pour y aller habiter. Sami a dit que j'y vais servir et ça n'a rien. Mais puis il faut apprendre que comme à Paris. Ah, on a biso na Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a formé les Moussoussou, na Paris. Bambo que bénéboy, j'y vais service. Bozama Kambo, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, partout dans le monde. Après ça, Manko, na j'y vais service. Sainte-Thérèse na Chili, station Sainte-Thérèse na Sibanango, en force de la police. Kune bakangi batu, awa yo kangi koli. Chime service, ayuna. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Congo Promo. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça site bena no #1. Donc site bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas on a passivement bambot. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raf Ngindo. Congo Promo. Bonjour tous chers internautes, bienvenue dans votre grande émission La Rita Katane avec Yves Ipan, tous directeur des infos. La fond avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raf Ngindo et boss à Dallas. Merci à toi Gianni Célèbre Image Luanda ainsi que notre cordon, les cordons CJPANA, les cordons Cassi et sans oublier reste quand le super pour cameraman le voyant RDC. Et merci à toi mon vieux Yoyebi, le précepteur Ndombasi.
le Grand Nord, et Nabossanité Mabisikaku, le président, et sans oublier Guillaume Tisoka, le président des États-Unis. Mauvais Costa de Macoulé, un béchou, la papa n'a pas de 2000, Namoni, Vienanga Tim Skabengi de ses célèbres, et sans oublier Lycée Mukenge Di. LM, Balobi, Touna Masolo Kitoko, Nabossanio Pété, José Bailly, la JB Service. Babi a plan il fait comme un cas 14 de l'autre bientôt là. Donc quand ça débat Colin Lamino, Paris déjà, vous avez s'appelé avec JB Service et merci na Ruben, donc notre fils, Bikri c'était mon le fiti et na Bossagnoté, c'est dit qu'un temps Roda, bébé français de France, John Lubila va exébélé, na moni Jean Moulumba était central de Bruxelles et na pas de moi à Monica à cancel, si tu dois pas faire monter ma deux soit Elilia Kolo, Elilia Nzakomba et pourquoi pas aussi à toi Jean Moulumba était central de Bruxelles et na Bossagnoté mauvais Kaba Mochikuna le champion de Genève et na Bossanité maman langa Émilie Zemamoté mais tous peuplés en béton voilà le dosso ba semino ba image kitoko ya papa so Sony Kafuta Rockman Oboyebi grand pasteur ya mboka na biso voilà ils a justement pour na papa na biso Joseph Olangi Webi qui a été kotika biso très bientôt là Coronézuya na via Kinshasa et tozala aussi Jourouana et Torozala aussi les jours il y a exposition même jour il y a enterrement il y a d'autres papa na biso Joseph Olangi mais to yebina noté ici et que zala na kati église na bango na si ferme si on a limité de éviter ceux qui peut enterrement et que zala na nécropole parce que makambizana nous moi bendana mamboye parce que bandeko église balingi ezala na église gouvernement elingi ezala na nécropole voilà tokoyi bango prochainement avec Bokacité il y a ndekonanga ya kati yoyebi marambo yo Jani célèbre image merci suivons ensemble si nous sommes à connexion avec vous pour faire plaisir à celui qu'on appelle Maître Londi Loboko et sans oublier Christelle Ibabi vrai chéri Nakati à Paris merci à toi Raïs Kang Lucie Pepo Kameraman c'est parti. Merci. Il faut autant la Bible pour interpréter malamu ce que la mort est. La mort est un mystère où Nzambe moko azo détenir secret. Nakozwa citation il y a Basal Nzambe. Job alobi na biso ke la mort est allée rendez-vous, il y a tout le vivant. Ça veut dire que un jour, bisognon soto okufa. Pour Nzambe alobela ki ango Adam. Donc parmi le jugement et la condamnation à Adam, il y a la mort physique. Alors, Yami Balé, David alobi, je suis à un pas de la mort. Job a zongeli biso lisusu alobi que la vie d'un être humain sur la terre est la vie à soldat en guerre. Ça veut dire à une espérance à vie, mais à tout moment, à koki kosaninu, ko tombe. Alors, elo ni toni koloba. Pour Nzambe ou yasali mutu, alobi espérance de vie à mutu ezali na 120 ans. Alobi mon esprit et qu'on fanda na kati ya mutu pendant 120 ans. Et puis tout le monde prière et à Moïse dans le livre Psaume, alobi que espérance de vie na biso est à 70 ans, pour le plus robuste 80 ans. Aux hommes. Alors volonté parfaite ya Nzambe ezali que mutu akufa na vieillesse naye, mais vieillesse moko nini heureuse. Vieillesse moko nini heureuse. Aux hommes. Alors, Togoki Kozua, exemple, la volonté parfaite Yanzambe ezali mutu akufa na vieillesse. Pe vieillesse moko ezali nini heureuse. Nakopesa exemple biblique, tomoni Abraham, tomoni Isaac, tomoni Jacob, bakufi na kimubange na bango. Tomoni David malgré ça un homme de guerre. Oyo guerre risque nango zali mutosa nini akufa. Akufi na nini na vieillesse naye.
tomoni Job aleki ba épreuve te so mutu na mukili mususu koleka ba épreuve wana akufi na nini na vieillesse na ye. Mais tolingi koloba nini eza na bazobenga volonté permissive. Volonté permissive ezali ke ba condition ebele ekoki ko écourter vie na biso. Na linko yebisa yo kozala na bomoi mulai elingi koloba te ke opambola mi liboso na Nzambe. Non. Na pese exemple moko Caïn. Caïn condamnation na jugement na ye ezalaki a une longue vie. Nzamba te même signe que muto aboma ete. Il avait une très longue vie. Azu même postérité na ye mais ezalaki bénédiction te. Il était maudit par Dieu. Alors mais bisone toza koloba eu égard aux saintes écritures. Moi na Nzambe moko na moko il faut comprendre que ça na ba condition. Il y a vie sur la terre où il faut écourter vie à mutu, babeyango volonté permissive. Condition par exemple à liboso, biso na mboka na biso, bamboka ebele Afrique, tozo passer ba crise politique, ils ont entraîné crise économique et sociale. Ça peut écourter vie à bato. Bipa yo ba guerre ezali par exemple. Tomoni par exemple bandoki. Bakoki ko écourter vie à nini ya mutu. Même yesu moka lobi bobanga te bato bazo boma nzoto mais bobanga bato bakoki ko mobanga oyo ko boma nzoto na nini na molimo. Tomoni par exemple chauffeur oyo azotambusa mabe alangwi akoki ko bomisa nini bato. Tomoni ba criminel ebele bazo kana bato baza ko bomisa bato mais tozaka na eloko moko lokola bomo yeuti pa na Nzambe. Mutu nyonso oyo akolongola vie ya mutu na makasi Nzamba ko juger pe ko sanini a condamner ye. Donc suka na ezali lifelo. Alors, na question oyo posé ngai sur succession ya kufa ya ezala basali na Nzambe, ezala balanga nzembo, tolingi koloba eloko moko oyo fotoyeba. Point de vue na ngai ezali personnel, il faut comprendre que le ministre de Dieu congolais que nous sommes, conditions ya vie na biso eza différent na ba ministre mususu ailleurs. Parce que ozali ko subir charge ya musala oyo osaneni kosala. Et tant ozo subir yango eza na ba conséquences physiques. Donc eloko wana bato ba nini babosana te. Lokola lelo yo parents nyonso crise eza na mboka eza ko frapper nini famille na ye mais muto yo apporter yango na cœur ezali moboti yo na nini na ba responsabilité. Ezali pe moko ya ba cause oyo zomona ezosala komona serviteur na Nzambe apambolami mais na parcours na ye. Toza na vie ya jeune, toza na vie ya retraite, ozomona eloko ezosa les anini nzoto, tozali na ba détracteur na biso oyo balobaka makambo ebele, ba intoxication ba makambo nyonso wana ezotoucher nini motema ya mutu, ezotoucher vie ya nini ya mutu, toza na bitumba pe ya nini ya molimo. Donc ba makambo nyonso koki ko contribuer ozomona ezali wana pour na ko écourter vie nini ya moto. Mais il faut que elo moto yebake rien ne peut arriver si Dieu le permet pas, bien que Nzamba pesi biso par na biso nini ya responsabilité. Kufa po na biso ba Kristo ezali likambo munene te parce que tozo zela koya ya Yesu. Mo Kristo azo zela koya nini ya Yesu. Kufa ezali passage oyo ye akende kokutana na nini na Nzambe. Parce que la Bible dit que la clé de la mort et de ces jours de mort est dans maboko ya nini ya nkolo Yesu. Et puis la Bible dit heureux d'eux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux parce que œuvre na bango sanini et kolanda bango. Donc rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. Alors ce qui te la prochaine Nzambe te ezali nde interpellation na biso nyonso parce que Bible ezali koloba na biso vaut mieux kokende na bipai yo matanga ezali okozwa leçon ke bipai oyo fete sanini ezali.
Alors interpellation na biso ezali nini toyeba ke non un jour ngai pe nakoki kotika mokili oyo me nayebi ngonga te pe nayebi tango te nabongisa na nzambe pe nabongisa na mozalani na ngai nasali la pe nzambe ndenge alingi na sanini nasala ye parce que tout est vanité rien que vanité ce jour na biso za mukuse mais du moins que na vivre éternellement be pa malamu liboso na nini na nzambe. Voilà un peu ce que je peux te répondre. Bon biso tozali ba église post missionnaire oyo babengi ba église ya nini ya réveil. Église chrétienne en général pe église ya réveil en particulier ezali na deuil pe ba deuil o ezali ba deuil nini minene parce que touti ko kufisa ba leader minene obi que la mort ezali séparation définitive awa na sena nini na moi, ce qui veut dire que ezaka na pasi na kati na nini na mitema na biso. Alors ce qui tolobi to lobela ba nzambe abengi otuninga motuna po na papa Joseph Olangi na kanisi bato nyonso oyo bayebi ye azalaki disciple ya Jésus-Christ né de nouveau et puis nzambe abengaki ye na appel à servir na ministère ya parole pe ya nini ya prière et okomona que azalaki un grand formateur. Il y a des disciples, il y a Jésus-Christ, na branche au balobi préparation aux hommes spirituels pour na combat nini spirituel. Azalaki pe lisusu un grand organisateur, pe concepteur, il y a ba projet nini minene, pe na katinaye tomonaki sens ya organisation. Sans ya responsabilité, puis sans ya devoir. Et puis azalaki na respect selon hiérarchie ndenge nzambe abengi bato. Po ba ministre majeur bazali, pe ba ministre nini mineur bazali. Bipa nyonso so bokutani na ye okomona ete azaki na maturité ya ko reconnaître grâce d'abord nzambe asali na nini na kati na ba mususu pe musala nzambe asali nini asali na bango. C'était un homme humble et na parcours na ye comme on a été en conflit naba serviteur nini de Dieu et il était un unificateur, pacificateur, réconciliateur, puis azalaki libéral. Il a beaucoup contribué et lelo yo nzambe a zuye tokolela ye lokola ba Kristo parce que Bible et lobito lela na ba bazali kolela mais biso ba Kristo lokola tobi nzambe tolelaka na louange tolelaka na adoration ozomona pe na édification nini mutuelle. Je crois que na ndengo nde makambo zali nini organisé donc nzambe oyo apesaki biso ye nzambe asendenge nini azuye tolobi ke gloire au Seigneur. Voilà. Bon oyebi toti kozwa lisusu matanga mususu ezali ya mama Enviko ou ezali représentante légale ya église fait pas konzame malam et bo tenir compte na loko moko ba deyo mibale ezali ba œuvre ou ezali minene na RDC pe na monde toko na dimension ya empire ozomo le ezali wana, ce qui veut dire ezo senga na biso ke molimo mosantu ayeba osandeni kotambwisha biso que tout ça la makambo correctement pour nzambe asala ngonini parfaitement. Donc maman Enviko oyo akei biso stoyebi azalaki mwasi d'abord ya mosali na nzambe oyo azalaki père ya église ya réveil, un homme charismatique ti lelo oyo nano nzambe asisite mutu lokola yete. Et nanzela na ye nde biso toza na filiation tobotami. Donc vie ya mama oyo mobimba a consacré yango na nini na évangile à côté ya nini ya mobali na ye.
tango pe azui relève ya kotambusa okomona ke azalaki d'abord mwasi moko calme, azalaki réservé, pe abandaki ko vivre mingi dans l'anonymat. Et ce que lungi oyebaye okomona aka ba action na ye kati na musala nini ya Nzambe. Et une bonne mère de famille. Donc lelo oyo Nzambe azuye biso nyonso tozali kolela ye, tozali komi organiser ozomona ndenge nini ba épreuve nyonso oyo mibale tokoki koleka yango selon que na dimension na biso ya nini ya foi. Donc église fait pas ko Nzambe malamu ezali église mère ya réveil do likambo yango ezali likambo ya biso nyonso e Nzambe na lola azako sunga pe Nzambe na lola azoko bana osanini ko sunga biso. Donc c'est l'église qui est éprouvée et Bible lobi na biso tozala na bolingo tozala na nini na unité. Donc au nom de l'amour de Christ, au nom ya nini ya unité, tozali komi engagé motu moko na moko selon mesure ya grâce Nzambe apesi pour makambo nyonso eleka malam. Bon, omoni biso tant que basali na Nzambe basali na Nzambe tozana ba ministre majeur na ba ministre mineur. Bon, expression wana eza une expression oko trouver au nazolo ba na Bible te. Tozolo baba ministre majeur par rapport ya tant Nzambe bengiye dire na ya musala pe na expérience osanini azana ngo. Ba ministre mineur par rapport pe ya tango Nzambe bengiye et chaque journée tozali Nzambe azobenga bato na ministère. Donc tozali na part ya responsabilité. Ministre majeur azana rôle ya ko former ministre nini mineur qui va prendre la relève un jour. Donc attitude au biso tozana ngo ezaka attitude ya foi. Pe ko sonde ba écriture, pe ko vivre selon nini les écritures. Et loko munene o tozali ko lobake la mort ezali interpellation pour na mutu nyons. Et Bible ezako na biso que rechercher la paix et la sanctification, sans cela nul ne verra le Seigneur. Balobi comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre conduite. Donc ezali tango oyo makambo abuzo koma mutu moko na moko atala alobi que non na mi engagé na mi consacré na ko plaire Nzambe na ko sala o Nzambe asengi na ngana sa nini na sala parce que ezali nzela ya biso nyonso. Il y a de cela quelques années to yebaki te ekoki kozala boy. Alors donc biso bayo Nzambe tikino na bomoi epesa biso mayele. Et surtout et armée biso to ba jusqu'au sale la Nzambe nini makasi parce que Jésus revient et il vient bientôt. Ezala koya na Yesu, ezala kufa et biso mais tous dans de bonnes conditions le na nini na Nzambe parce que lobi que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, makambo nyonso bato basala ka cérémonie autour ya mort n'engage que les humains. Ce qui mutasi akufi etikali yena nini na Nzambe et il est de notre devoir ya kolela bango correctement. Et bandaki na Abraham, aleli bao ya ye bakufaki, ozomona Isaac, Jacob, Israël, puis pourquoi pas l'église. Yangondo moni Thomas Polo atikali ko lobela biso sur la mort. Alobi que tozala na kobuka na mitema te pona bandeko balali. Balobi tango kolo azali koya akobanda nde ko ressusciter bango sima bao bakozala na nini na bomoi pe bakonetwama. Alors alobi to milendisa na maloba oyo. Do mwana na Nzambe moko na moko esengeli a garder attitude ya nini ya foi kufa et la biso ko bangate parce que Yesu alobi tous ceux qui sont entre mes mains personne ne peut le ravir. Donc destiné na biso na maboko ya kolo. Voilà.